Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Naba o baebingate ba liboso la vidéo nanga. Je suis la coach Sarah Tola. Voilà, depuis la RDC précisément à Kinshasa. Un grand merci à vous tous. Batunios tu bolandaka ba émission na biso, ba émission nanga surtout motivation matinale et puis parlant de la business, devenir une femme ou un homme entrepreneur. Voilà, la formation est gratuite sur YouTube, mais on a aussi la formation sur Zoom. Et la formation sur Zoom, c'est payant. D'ici le mois prochain, on va commencer encore une nouvelle session. Voilà. Merci beaucoup. Si c'est la première fois de suivre cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Mettez votre commentaire. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucun de mes vidéos. Voilà, aujourd'hui, on va parler de 12 choses font le pauvre. Et les riches ne font pas. Tolobela 12 makambo oyo ba pauvre basalaka, mais ba riche basala yango te. Nini yango ba pauvre basalaka, ba riche basala yango te. On va découvrir ça sur cette émission. Voilà, la première chose, c'est de regarder la télé. Trop de télévision, trop TV. Mutubo baleksa ata na mingi kana ota la télévision. Regarder la télé, ce n'est pas aussi mauvais. Il y a deux fois, tu peux s'informer, car je m'excuse. Il y a deux fois, tu peux s'informer à peine à la TV. On s'informer, ça qui boye, on apprendre. Deux fois, tu peux la TV pour apprendre. Mais il y a deux fois, ceux qui m'ont tué, la émission, a bandi comme tuna. Combien de temps il y a les qui sont à la télévision? Combien de heures? Au moins, des fois, ça va 10 heures du temps à la télévision. Et ça, ma cambo, ba riche, ba salati. Et ça, ma cambo, ba tu ba na vision, ba ko salati. Et ça, ma cambo, bateau, baza ba grand cadre, baza ba responsable, ba ko salati. Kolexatana bango mobimba kotala la télévision. Et puis, kotala ka non seulement télévision, Alexaratana et mobimba oye baba programme nyonso ya Canal Plus. Boze belé na kangi bino. Boye baba programme nyonso ya Canal Plus. Soy to longwe wana toye na ngambu neti ya réseaux sociaux. Batu bayebi ba page polémique nyonso. Bazali. Batu bayebi ba YouTuber nyonso. Bazali. Et puis, ba osala effort. Ka baye baba YouTubers o a clash. Mais ba YouTubers o basala musala bango correct. Ba olanda bango te. Boyebi ba page polémique nyonso, bo s'abonner na ba chaîne nyonso ba clash, boyebi ba vie privée à batu nyonso et vous êtes là en train de suivre kaka ba vie privée à batu. Bozo courir derrière les temps, mais bozo faire passer ba temps na bino na télévision juste pour na ba vie à batu. Mutambongo sala ngoti. Peut-être un mot à employé pauvre et qu'on déranger batu. Mais yango kande o singeli na employé. Ba riche, ba cadre, batala TV mouki. Ako ya boye, non, il faut na tala elo mo na télévision. S'il vous plaît, na bon ça trépied nanga. Pour mikolo, je bosse moi-même. Donc, on tala trépied nanga bon excusez nga bon sango. Au mona, wana sko ya ba boss. Au mona il fallait natala information moi atakuta ibana au moins fallait normalement bochela ngabana de ba ki papa patala na TVT mais papa yo senga quand même on a besoin de l'information moko na TV5 on a parlé de tel truc papa ko vanda wana moi 10 15 20 25 minutes papa ko monimba a telemi akiolala et puis batambongo bala mukato. Nga papa biso abandola muka chaque jour nzamba sala 4 heures. Mais yon douza patron.
pourquoi obando lamuka na ntongo makasi boye yo moko patron molamuki na ntongo okomi musala avant. En fait bato mbongo balamuka ntongo parce que ayebi ke na ntongo kope mo mbongo ezela ye il faut alala pe misa mutu alamuka na ntongo paki osala kope wana. Alors lamuka ntongo ayebi ke aza na ba devoir à remplir, il faut alamuka na ntongo akoma attend asala misala wana. Tandis que chez le pauvre, journée à l'oie passe-temps. On dit malédiction pour nae. Alors la mkatongo te. Alors soit nae mobimba. Ya utala KTV. Ya utala KTV. Asilisi programme abimi. Akoti na série o abimi. Akoti na okuna abimi. Akoti na film wana. Akoti boye abimi. Akena maboke TV. Atali ba vignance tout ya ba comédien. Abimi. Akela ba vie ya ba musicien. Abimi. Wana. Muto aza entrepreneur. Muto aza ana besoin vie na ye. Muto aza na ba objectif à vie. Akoki kolekisa 2 heures du temps à la télévision. Alors, deuxième point, bilialia. Ah, tolobela, 12 choses font le pauvre et pas le riche. Deuxième point, premier point na tolobela, ko passer bâton et belé na télévision. Deuxième point, isa bilialia. Le pauvre mange tout. Le pauvre ne contrôle pas l'alimentation. Que eloko son aliango eko apporter nga nini na santé, ba danger nango, ba réaction nango. La plupart neti biso na Afrika so ki na banda ko ba patron okikuta ba bio Au moins un grand patron mo boye alela na yo angila. Au moins un grand patron moboye à la grand fan à misili na ebisio ke na parler na misili ezanga ate. Na ba provision ya bandako na bango au moins ba vivre frère et pardon ba bio ba mbiso kauka ba mbisa mai ba bandakala ba makayabu ba mabongo bangolo donc balia babilo mo eza bio parce que balandela rapenza l'alimentation na bango bien par rapport à santé. Alors chez les pauvres c'est le contraire, la famille. En tout cas les loba comme on a employé déranger bino TV, vraiment m'excuser pour nango ceux qui écoutent déranger bino. Troisième point, les pauvres dorment beaucoup. Na ucholo belango kutoa exemple mon père abandonne à 4 heures du matin. Les pauvres dorment beaucoup. Nga, n'a travaillé ou pas. Même le week-end, le jour où je bosse pas, je me réveille toujours à 6 heures. Na kokola la ti 8 heures te loba, peut-être on a la muka. Na monique na neloko na on salate na koti douche na sukoli na 8 ans nga na zonga susu na lali. Mais sinon ça me dérange un peu. Ou soit il faut na vendre na machine, abandi ko yekola, ko apprendre na koti un peu partout na basito nga na landaka. Alors c'est différent na ba pauvre. Ba pauvre bazwaka tant na bango mobimba baleksango na pongi. Et pas na ça lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce que anelo kosa na tongote. Aebe loko sa na tongote, aebite lobi na tongo na okende place. Ana programme T, à vivre sans programme. Aloka avion et kende sans GPS, sans boussole. Bon, sous kaka boichou, ba dindi dans quatre océans. Voilà le troisième point. Et le quatrième point, c'est les excuses. Le genre de personnes qui n'assument pas. Bah, genre de personnes au bazalara, pour ces échecs, à la tsa batu ba échec. Donc, raison ya échec na ezara à la tsa ngo batu. Par exemple, au salate poani, mboka au Congo, pose musala eza pasi, l'État, gouvernement, ye échec a vi na ye à la tsa ngo bakombo batu. Famille na biso tika famille na biso banchor. Nga lelo vi na nga so esimbi te. Eza mama bana nga so vi na nga lelo esimbi te. Mwasi na zalaka ne wana abebisa vi na nga famille na biso ba bloka vi na nga likolo na bango tala lelo ndenge na koma.
selon ye vie na ye mobimba assumera te. Alors dans la vie de personnes qui n'assument pas, bato ozaka te, bato baza derrière ba excuse, assumera ki responsabilité la bango te ke problème mo ekoko ya boye, assumer wa telema assumer, assumera te, bazo courir derrière les excuses. Oh ce n'est pas moi, il faut bango bazaka prête ya ko accuser baninga mususu. Moi si mutasalinga mobali mutasalinga noko na biso mama leki na biso quartier za mabe ba relation entourage ba camarade danga batu batianga na erreur soko moni mobali to moi si aza ko lobake ba camarade batu batie na erreur aza parmi ba pauvres. Un homme responsable, il assume ses propos, il assume ses erreurs. Moutouna vie, il faut assumer ba propos na ba erreur. Zala la courage au lobana batu non, ces derniers temps, si ça ne marche pas parce que nga moko nazu bolembu, nazu faiblesse, ou soit nazara na courage au travail te, na tika la nga ko travailler, mais ko yo ko sabadute ke na tika au travailler, nga ina au travailler sous tepo, non ko na nga na mboka asali boye, moyen ezate na vivre bien heureux parce que mboka nzale zali, mboka pas césar. Ce sont de genre de personnes au bazar, na bilimba ba pauvre. Alors, cinquième, l'épargne. Épargne. Quand on parle d'épargne, pas d'épargne. Tu es bibisonnion tout bateau boza ba compte bancaire. Tous en a épargne, tous en a ba compte courant. Mais les pauvres n'utilisent pas les épargnes. Ba pauvre ba vivre à taux du jour. Exemple, je m'explique. Porteur. Un simple porteur, dans les bons mois, à mes marins par jour, tombe sous 50, 20, on peut mettre 20 sacs, il y a maïs. Dans sac, mon corps va foutre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. À ça, là, chaque jour. Ce qu'on a, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, à Zouaka. Soga kangistam sous 20 000 francs le soir. A kangami bien, à la timo chemise na bien. A koti kimbuta. Boki tapage, so vini, so vini na ba na quartier. 20 000 francs vidés. Abike, soto les 20 000 francs au lobby sous non, mais ma 20 sacs. Na runyata sous 20 000 francs, na pourquoi? Donc, ils sont belangoués là-bas. Donc, il y a vivre à la taux du jour. Aïbi épargne te. Ce genre de personnes-là, ils vont mourir pauvres. Dans la vie, il faut ça, moi, épargne. Moi, je fais zalaka. Bah, tu vas vivre à la taux du jour. Chaque jour, on vit, regarde, et c'est belé net dans les réseaux sociaux. Ah, bah, vivre à YouTube. Et bon, mon colo YouTube, pas YouTube et kangami. Yo zana épargne te. Et puis banque ba bombi sa mbongo na banque te. Batu nyonso bazora mbongo na bango o ezo sale lo côté un grand somme à kyoko tsa na banque. To benga bango de fois ba peureux. Et un ça engage que moi. Na benga bango ba peureux. Bazo assumer qui responsabilité na bango te et puis baza ba audacieux te. Pourquoi je dis ça? Na cause à la 20 000 balles langa. Mais bon, non mon eloko ça na moté na kyo chamu na banque. Jomoko boye ya pauvre, tellement il est ambitieux, audacieux, courageux en plus, à kyo senga banque crédit. Nan a besoin 20 000, dans 6 mois, na remboursé bilan, na sa elango quelque chose. Voilà banque wana ekozwa mbongo nga na kende ko bombisa. Et prêter un garçon audacieux, courageux. Et le garçon prend le 20 000 $, a cotisé un business, a créé une entreprise, a commis grand entrepreneur. Après 6 mois, a remboursé a commis patron avec 5 entreprises. Après 6 mois, nga Sarah, nous sommes à la banque pour aller récupérer seulement 20 000 francs. C'est de n'importe quoi, 20 000 $ plutôt.
les temps. On doit vivre avec les temps. Kobo mambo na banque nga mona ngo. Loba na ochambo avec but. Peut-être pour les enfants. Peut-être pour na palper mon mo epelé na kina bombi. Mais evanda wana te pour faire 6 mois. Nga mon evanda bongo te. Ezo vanda wana parce que na ko simba cache belé na maboko te. Donc so business na nga tan nge ko kitam tuna voyager na ke ça contenant na obimisa on nyonso na ke. L'argent appelle l'argent. A toi na 100 000 balles na palais. So cotisation on a business te et botati. Au contraire, au banolia 100, 50, 20, 10 et quitter. Congolais, to ba pauvre, bazala na habitude ya kozala na compte épargne te. Basala ata banque te mais épargne na ndaku. Oyebi kende na zabu na toucha $1000 na osala bona bom na obomba boum. Ezala te. Voilà les réflexions de pauvres. Alors, to komi na 6e point. Les crédits. Banyongo. Papa banyongo, ma banyongo ba eba partout. Mon défi mon nene. Et puis au défi aka pour de bêtises. Ok, défi mbongo. Au simbisi téléphone pour que on me la masanga. Vous prenez des crédits pour faire des tapages et des bêtises. Or, les crédits là qu'on donne aux banques, les crédits là qu'on donne, et pas, on a banque Lambert. C'est pour une cause valable. Voilà, je prête l'argent, je vais débiter un business, je vais investir. Aux autres défas, aux autres ça la business et pour rembourser, il y a des personnes à qui n'a codé façon que nos défas pour amis à ça la tapage. Alors que nos défas pour samedi fa boumé avant de sa 5 filles bam amelisa bango. Il faut que nous boumé. Ils ont réflexion à ba pauvre ou riche à cause salati. Riche à cause des femmes bongo pour la bêtise. Riche soit que des femmes bongo, c'est pour une cause valable. Anga c'est un business, anga c'est un moment de kamombo yangwa kiko defa. Mais bande ko na biso ba pauvre, bon on a bango ba defa ngoka. Pour na ba bêtise, pour na ba cause moko oyo, ils ont valable été. Et en dehors de ça, toi on a 7e point. Faire beaucoup d'enfants. Kobota. Ba pauvre balin kobota, la famille laisse tomber. Kobota ndeko. Donc au moins mutu mo aza riche akana mona msu moko. Tom sumi balé, mususu pe na mosta mo bali bana mbongo ebele bakana mona moko. Ta ya obota bana ebele zate. Baza très occupé. Mobali concentré na musala, moi si concentré na l'entreprise qu'ils ont même plus le temps. Il y a un beau sous 2e enfant. Ben, tellement le pauvre, va réfléchir dans nous qui est. Va réfléchir mon qui va fondre la cerveau, va réfléchir mon qui est. En même temps, budget peut à malongé zate. Mbon autant sous non ya beaucoup la bana wana o ba bota liboso ko sombe la bangata mapa. Mbon ezala raté, mais quand même a osé les sous ya robaki sa 6e enfant. Au moins na mutu mo azane porteur. Ana basi misatu. Ana bana 7. Aba saka pauvreté likola pauvreté na vie. Na 7 wana ola suka wana aki obakisa su mwana mususu. Maka porteur. Mususu chayer. Ana bana 4. Maman. Ce que les pauvres peuvent faire aux riches en salaté, au bol tabana. Riches en préférence à la 2 seulement. La plupart ya bateau ba koma na mbongo ba se retrouver na bane belé. So landi histoire à vie na bango mona ki abotara bane belé avant.
yango aza na bana ebele me na ndenge azaleli siko na mbongo na ebele akokobota bana ebele wana te nana olandela bango mwasi aza entrepreneur mobali peut-être politicien ou entrepreneur nani akozwa temps ya koéduke bana wana parce que l'éducation des enfants dépend de leurs parents na bonne te na petite sœur te na oncle et tante te Richard Salamote. Alors, qu'est-ce qu'on a 8e? Les pauvres ne vont souvent pas voir le médecin. Ba pauvre ba kendo mona ba médecin te. C'est difficile hein. Pour ba pauvre biso moto koma na biso ba docteur. Mais et pas riche, so santé na ya yo keza bien talala bien te mutu pas kingwe kangamaki directement le matin ils s'en vont chez le médecin. Aki mon médecin passa l'examen général ayoki kingwe kangamaki ayoki mutu pasi azolande la santé na ye. Siko eza différent na ba pauvre lande la santé na ye. Ata ayoki mutu pasi ba olo bane somba ta aspirine mais la te wana eza na oka ba mutu pasi so na la na muke esila bakenda pa ba médecin te mususu po mona biso wana ya déjà ba ay munganga te mapesi de ya détail ya malade obela oyoka nini kingo ekangama esalo ndeni na mwa ba fièvre na mwa ba fièvre ndo yoka wana malaria mela Congo bolo bakenda ko consulter ba médecin te. Alors 9e, le pauvre dépense trop l'argent qu'ils n'ont pas. Les pauvres fait des dépenses yemoko azo palper mbongo wana te. Par exemple, au Lukambo on n'a pas si. Vous gagnez par jour, par exemple, $25. Mais vous avez l'obligation de boyeke. Omi komisa patron na kwa mon boy baby ki chaque soir vient na biso na soir outi boulot ayara awa baisa ba petit a quartier biso tout au bae bankoyi yo squele no ba benga wa prêtre yo a danger grand père to l'équipe ba jeune toi quartier yo ne makambu mbongo zana moti mais o dépenser belé ko fantisa batu na ba bar ko melisa batu ko kabila batu ba même bible ezoloba avant o kabila mutalibanda tala na ndako na yo est-ce que li pezangi tala yo moko est-ce que ozangi elamba kolata tala bana na yo est-ce que bazana eloka kolia lobi po kaba meka oya onyokwami na mutoki olosala obomba yango mais ozwango okyosa nango ba dépense ya bambongo oyo moko owana nango te yo mota msonyo kwa mabanda tongo chipoka poka nga 25 000 mais ozo assumer kolaka mwasi ke foso mbele kabela $300 chine kena wana eza abomination pardon 10 nabaki 12 non 10 l'environnement, la famille. Les pauvres s'entourent de votre... Les pauvres s'entourent entre eux, pardon. Ba pauvre, bazalaka entre bango, basala makita entre bango. So ba moni entre bango ne bazala na ba pauvre, so ba moni par exemple ekiri abasi obateka bandunda. Par exemple, baba moni mwasi mo ateka ba super ayene kiri na bango ba olingete parce que ba mona ye aza level ba benga ya za fier azomi mona azanani boye na boye ba olinga ete ba pauvre bazala entre bango ba pauvre mais eza bien te pourquoi parce que L'environnement est l'une des premières causes de la pauvreté. L'environnement.
est l'une des premières causes de la pauvreté. Au moins, les quartiers oyo vandaka. Et à la quartier, monsieur som tayo taloka à koti, à tali commune à commune na yo, quartier avenue katang à koti, à banjo détaillé yo. Fio yo. Afia nzala no azuite, tala quartier, tala avenue. Et so détaillé via mon environnement. Exemple, monsieur. Soto zuneti, na immeuble na biso a. Mutu so aye akuti batu nyonso na immeuble alobaka batu bavanda na immeuble oyo ya galerie présidentielle bana lar ba patron. Oh et ape na jeune moko avanda na immeuble wana abundaka danger. Tom so azane pe coopérant abundaka danger mabundaka futaka ndako cher. Azana kati environnement ya malamu so mutaye akutani neta msu na sancerre atuni tu vis ici abi oui abangi amoni mutambongo. L'environnement est contaka. Entourage est contaka. Ato zala ngote bimati ko tambola na ba pauvre. Luka o tambola na bato bazala ngo. Exemple mususu. O tambola na 5 riches. Boke place mo boye. Bato ba oyamba 5 riches wana na valeur. Yo e komamene longité kwa pauvre. Bon compter le cas 6e riche. Peut-être bango ba yebi kombo noté mais ba compter o. So batangi ba o wana nyosu ba yebi ba kombo na ba ona suka pe ba otang ba la kiso babi celui-là aussi aza riche 6e ye wana. Ba ofandi so place ba ofandi sa bango. Il faut côtoyer même entourage, batotam wana bango, batovana bango, entourage, environnement, ils allument. Ou il a qui saraba signe à pauvreté à vie à mutu. Au cause là, osa milliardaire mais aussi mbara quand même quelque chose. Au cause peut se créer place moro boya bien. Donc il faut qu'on change environnement. Il faut qu'on change environnement, qu'on change entourage. C'est très 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 important. Le pauvre n'exécute pas. 11e. Bazar na ba projet belé ba pauvre. Mais ba exécuter ngote. Ah, malena zaboé. Normalement fallait na comme teka banini on a banini yaya. Asala no économie te. A lo baneka tika loba. Moni après 5 ans. Et moi monara bato bateka na bazandu. Ba commerçante na biso nyonso ba changer a copte. Ba bonga pete. Bando ebaka bando teka. Mapa. Asali 10 ans teka na mapa. Ateka mapa. Azana commerce msusu oya ko salate. Aoteka ka mapa. Et puis pourquoi azaka na kati ya mapa azana épargne te. Avivana taux du jour. Peut-être soit azu bénéfice wana ali a ngomba moko. Toi qui osombela ngo bakabelo. Toi qui osombela ngo bidamba. À la place mo wasalela mbongo wana. Yango après c'est pas normal, c'est pas normal. Une ou un entrepreneur à côté na commerce mon côté même pendant 5 ans. C'est impossible. Muto aza businessman ate kaka eloko mon côté. Jamais na ko vendre place moro pendant 10 ans. C'est impossible. Net sur YouTube. Na vendre na YouTube pendant 10 ans. Non, non. Ce n'est pas sérieux quand même. Il faut fondre le cerveau. Mon maman, ça là que non, non, non. Après 3 ans, je dois faire ça. Non, ça là, oui. Il y a quoi na YouTube. Mais en dehors de ça, il faut dans la boutique. Mon tout coup, tu as rêvé à la boutique. Mon corps a rêvé que dans 2 ans, il faut la 2e boutique. Ce que vous dites, on a n'y sauté kaka mapa. Voilà réflexion ba pauvre. Ndé ba raisonnable bongo. Pona ye na mesana de na commerce na nga mapa. Ekokela nga. Na mesana nga de akuti koteka bilamba kokendaka lufu. Yaya. Ningana. Fongo l'esprit fongwama. Et le dernier, ba pauvre ba kanisaka il faut ba aider ba. Eza penser au ba pauvre nyonso batika na mon vie. So aider tes problèmes. Donc yé
à chaque concept na mutu na il faut ba aider. Il faut muta poto aider. Ya na za na poto. Ya na mo akoma député faut aider. Il faut arrêter d'aider les gens. Mutu na mutu il faut koma oyeba ko luka. Tout le monde est responsable de soi-même. Tozana mai, tozana makila, tozana maele, tozana nyonso, oyozana ongana nango. Alors lève-toi, va chercher l'argent. Voilà, les 12 choses font le pauvre et pas les riches. On a la katibino, yangoana. Alors, prochainement, on va parler d'autres choses. Voilà, merci à tout le monde. Yo mutoza intéressé. Olingi ba apprendre yo sur le business. Olingo fungo la business à Sika. Appelle-moi, tu peux savoir stratégie, tu orienter yo dans le bon sens. Il y a entrepreneuriat. Merci beaucoup. Je vous aime tellement trop. Au revoir. À la prochaine.